Donc nina lobela sujet moko e batu batebele pa lobela yango te, mais il faut na lobela yango. Mibale ebele nde baza wana bayebi na bango teke mwasi mpe abwakaka, so osali mwasi mpe fo abwaka, bayebi na bango yango te. Ebele nde baza na bayebi te. Yo osali na yo osali obwaki siko mwana bato abwaki te. Oh, aboyenga nayebi loko nasali te naboyi wi mpo nabwakaka na nga te. Oh, ndumba azwi mobali mosusu ati nazwi mobali mosusu paske nga na yo tosalaka na bwakaka te ya oyo kuna bwakisi nga. Ozomona basi mosusu babimaki ndumba mpo makambo elekaka na couple mwaye boyeba eza te. Ozaka na mwasi oyebi na oteke so osali mwana bato mpe fo tunaka mpe chéri obwaki mama obwaki so mwasi ayebi so chéri nabwaki wana ifo motema no ekita tanke otuni mwasi abwa ifo kotunaka ntango osali mwana bato otuni eske obwaki bebe te mwasi ayebi soki nabwaki wana c'est beau. Et puis avant yo nanu soki nanu mwasi abwaki te oza na droit ya kobwaka te. Il faut bwakisa na mwasi. Mwasi mosusu aza na ndako ya libala omonaka mwasi moko boye amonaka ne libanda koma na ye donc akoma mwasi nazobima na intel mwasi wana ndumba boyebi makambo eleka na couple na nga, oyebi makambo eleka na couple na nga te. Nakana mobali abwakisaka nga te. Mibali mosusu baba égoïste soki abwaki akoninga kuta yeba teke l'autre est-ce que l'autre abwaki pe te. Siko ntango badegre okoma na couple ale mwasi wana bimi mwasi andumba mwasi boye moye mpe mwasi mpe atandela bino mpe vérité ke mobali oyo anabwakaka na ngai te. Moye te andimi kaka bolatisi ye kaka ekuluzu moye mpe abimisa vérité wana na bafamille mpe eza te na bacamarade mpe eza te, alati kaka kashe kaka yaki ndumba kaka. Bon nga mpe ntango nayaki jeune déjà ekomelanga naka na motu mpe omona mpe bosali mpe mbula boye msu peke obwaka na yo mpe te. Mais ntango nayaki jeune soni moi nalobaka teke chéri nabwaki te. Moi soni ntango wana obomwana nanu soni moi oyebisa motu teke nabwaki te. Mais sikoyo nasala nabwaka te skandalo na mbila kokweya. Mbila kokweya sikoyo wana to nangi na mwana mukita na ki jeune. Mais sikoyo soki nasali nabwaki te skandalo nga na usaka. Ozomona mais yaba makambo moko eza na likambo soni te, eza ba sujet moko vraiment il faut lobela yango, c'est très important, eza vraiment très important. Ekabola pe mabale ebele, ekabola pe ba relation ebele parce que mobali azaka toujours na mutu na ya pona yebi kaka mwasi même abwaki na yete ça passe yo za mwasi basi babwaka te basi babwaka te yo bwaka na yo salaka na yo bwaka mwasi abwaka te ndene. Et pourtant soki mwasi abwaka omona mwasi akozala gentil na yo, mwasi akolambela oyo babiloko ya kitoko
Moi si musu mona boye akoma kanda kanda soko landeli histoire abwaka te yo ndeni mwasa libala munoma libala ya sika mo yesengo ti ya eloko mo balobaka ezaka esengo mais mwasi ya libala mususu akoma kaka kanda kanda songi na yebiso ya kosakana te so monika mwasi aza songi soko landeli omona abwaka na ete so landeli mama soloko abwaka te mona bakomaka songi bakomaka kanda bakomaka donc ba fi des problèmes ba sert à problème so ko landeli histoire bien omona papa sepesaka na ye te abwaka te asalaka na ye asali pe bien na suka nango obwaki te omona perte osali na yo osali pe bien mais na suka nango obwaki te mibali misusu bayebi ke mwasi abwaka pe mais aza nika égoïste aza égoïste ayebi na ye mais aza égoïste abingana bwaka nanga donc comme dit que tu penses qu'à ta gueule quoi oyebi ke mwasi pe fa bwaka mais osali no na nko osala comment osala no banko donc tout cela entre biso basi vraiment makambo susu so tokomi koetala yango bokamwa likambo kobwaka wana yango ezoboma mabali pele ebomi tellement mabali ebele so oyebi na yo ke obwakaka mbango eya bafaso ebele eza ya obwakisa mwasi mibali misusu akoti kaka éjaculation précoce mais eza na bafaçon oyebi ke nonga na bwakaka na nga noki mais lukata osakani ta na mwana bato ya manière eza ebele baobjet eza nango ebele batekaka na bapegale wana osombeli mama osakani na mama soki mama abwaki na ye wana soki okota soki obwakaka no mbango oza na baéjaculation précoce na yo wana etalo mais sepelisa mama bafaçon eza ebele même ata etelemaka lisusu te ou bien ekoma na problème mais eza bafaçon eza tellement ebele parce que omoni bambe ya mibali na biso bayebi vraiment kosakana na nzoto ya mwasi te mpona bango amour eza kaka mwa bizu yango mpe baembrassement ngo mpe ya malonga te bayebi na bango mpe nayebi te batonto na kala ba eske baembrassement ngo mpe ya malonga te kaka ale akoti mbala moko ayebi te ke mwasi il faut kosakana mpe na mwasi ayebi na ye te ayebi kaka mwa bizu na kokota donc deux choses wana kaka mibali na biso baafricain bayebi ayebi te égoïste miso baba égoïste soki baboyi yo soki bazoli yo mbanda ale mwasi wana ndumba mwasi wana asalinga boye yo moko omibelisi AVC yo moko na buzoba na yo na égoïste na yo